Salut, salut à tous. Aujourd'hui, c'est l'émission à cuisine de lamba, tomate sauce, na macaroni. Eza sirène na cuisine ya sirène dona. Aza kolambela bino lelo tomate sauce na macaroni. Tolande malamu sirène na cuisine na ye aza lelo azokolakisa bino ndenge balambaka macaroni na tomate sauce. Donc yeyo lelo cuisine ezaki ya macaroni, eza recette moko ya facile. Soki oza na temps te, oza pressé, oki otokisa yango kaka to ba neti 30 minutes kuta eza ebele. Neti macaroni oyo na kolamba eza kaka ekoki na sali yango natie mai etoki epuis na yango naza kopresente macaroni po bomona nde recette ya lelo oyo la sirène ndo naza kolamba. La sirène ndo naza kolakisa biso ndenge balambaka macaroni na tomate sauce. Azobongisa bientôt bokomona elubu ya mama sirène ndona ndenge aza kosala. Mwasi oyo aza kosala cuisine na ye po alia, eza biloko ne ya midi kwa alingi kaka partage bato mosusu batala ndenge mpe balambaka. Donc toza kolanda la sirène aya kolakisa biso azose prépare nano yeyo aza kose prépare nano mpona yeyo. La sirène aza kose prépare mpona kolakisa biso cuisine ndenge kolamba. Donc ezaka tomate sauce na macaroni ezaka nango mpe goût. Donc sirène ye wana sirène mwasi mo cuisinière. Azobongisa na technique ne na cuisine so ya cuisine ya baozela tota recette ya ngambo ezomona te. Bon sirène forme te vois pas bozela kasi kutu tota tokata mpa likolo tokuzela koto. Sirène ye azoloba ndenge na expliqué maintenant kobanda olamba cuisine na bandi te so abandi te omoni azo expliqué kala mite namoni cuisine nde banda tozela ndango toza kolanda sirène dona banda kasi te abandaka kaka sirène dona yeyo alingi kobanda alakisa biso masolo na ye ya cuisine. nayebi te technique ne pende matata sirène dona yola boko kamera naone fuboye nzambe sirène dona yo boko kamera ndo nikeo esili nasuki anga na moni nde sirène dona
na kati nzela nzo mosusu esopi o oyo mpe nzela nzo na mama azotravaille make wapi émission eza ekati donc namoni asili ndo na kati bon ta mosusu ekati eza problème azwi problème technique toya esuwa